Yeleo. Nalandi penza video Jani Fai azoloba. Apo Firenze. Parfum de bonne odeur, mon ami. Nalandi pe un témoignage à partir de kin. Maikira Duchesse. Alobi na 2022 kakoyo. Tango la brain. A bengani Jani. A bwakira biloko na ye. Mutayaki kozwa ye. Apo Firenze. Abengi kotu na telefone. Abeti porte. La brain aboko fungola. Yalobi te ezali Jani te eza ngai Apo Firenze. La brain alobi ya po na kofungola te bokende. Ba video ebimi kidi. Ba video ya kitoko. Ba video wana ebimi pamba te. Pona elakisaki Apo Firenze na Jani. Likambo eza te. Ezala te. Ekotikalaka mpe kozala lisusu te. Jani akei na ye. Nayebisa bino bien. Bolandaka nga bien. Mpe nalobango bana nazala moke ti ntango na nazala na couple. Nalingaka libala te. Libala ya eloko le plus dangereux. Parce que nayebi mabala bien. Ndenge etambolaka. Eza eloko na tidiaka. Huta adolescent. Tina mokwa lelo. Nanu nasisi kotanga yango te. Mpe ba preuve. Nanu yango ebele. Ba vie commun ya bato. Naza preuve. Ba magoda. Bazobeta mutu. Mobali ya libala azobeta mwasi ya bato. Mwasi ya bato azobeta na bato to. Nanu yango ebele. Ba preuve. Masolo te. Ba preuve. Nazomona. Nayebi pe bazali awa. Bango kaka nde bayebi te. Uta bomwana. Na bamiso bakosinga mpo na ya mwana moke. Bayebi te yenga nayebi ke bakosinga. Bazo timola. Baobeta magoda. Bandeko sans plus tarder. Bolanda ngai. Ata lwamba yemba. Moto ya koma azali kokonseye biso. Akoma lukanga makambo. Mbote bapapa bamama badeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1.
bandeko bavideo tu bozotia eko innocente apo Firenze te. Bolandanga bien bino ba obozolanda ngai bandeko basi boyebisa ta bato mosusu na ndenge anonyme ko yo oza na mobali na ndako surtout yo ozotrompe sikoyo na baproche na ye eske mobali no ayebi ne te obi ayebi yo ozomona ayebi te bongo te basololaka te na baproche wana basola bazoseka te baoseka baomela masanga ensemble te baomela soki sikoyo yo obwaki ye bilamba proche wana akoya komema mpe bilamba te akoya me ndenge moko apo Firenze seto ye abimana na bride na Congo basololaka mpe bien alors abeta ye mpe magoda epuis Mike alobi yango bien ntango Jani azofilme babengani ye la bride nabwaki ye bilamba mbala moko apo Firenze azwi voiture atali na image akei kozwa Jani bongo soki ye deja sa yeba eke la bride na obwaka Jani biloko libanda ntango Jani akokende ya koya na poko abeta na magoda boyebi yango ndenge esalamaka très très bien voire même lokola ye moto aye kozwa ye akokende atiki ye na bakilometre azali alobi bongana ke mosala bato mpe bapekisi ekobima so te vano kalmawa ye akei ayebi ke Jani avandi kalme bazopesa conseil kuna ye azongi akebeta magoda so bomoni ye akoloba te nazongaki mpona ya kobondela la bride mpona kokokende mosala te esalinga mpasi tika na bondela la bride mpo azongisa Jani epuis ndenge eza boya ndimi Jani lobi aya basolola nano atika na biloko kuna ngai nakozala napesa bango conseil bakokoya mpe la bride mpe mpo abare lisolo wana mpo ereveseke apo abeti magoda akondima Jani aya bavandi basali makambo réunion bakomoloba bolandaka makambo nga alobaka na bino nga nazala na couple en tout cas nasepela motu moko te aya kopianga conseil loba oye brusquement me suka na yango na koloba peke naa na posa conseil na yo te parce que likambo na couple kaka 2 personnes baozela conseil moko te même na église mabalo elaka ya kokufa deja baswani paster akokobongisa yango te soki ebongi bango mo balingi paster akokaka kobalisa bato oyo nano babali te eya bongo na baeglise tout na bapaster ya vrai na ya faux natali kutu wana bosta paster azopesa mondimi na ye conseil ntango mwasi alingi yo te boza na ndako matata bima na okende luka ndako namoni bisika paster ya bosta te azolobake boya na bongisa bino makambo te apesi bango mateya ya bien papa bima mpo mwasi alinga kosusu te soki bobana na makambo ekobonga kende na opa na yo conseil ya bien mpo bakoboma na ndako donc ndenge moko eloko moko te ezolakisa ke apo boli boinnocente ye te abeta magoda so babota na la bride test ADN ekolakisa oui
ekolakisa e bateste oyo bakendeke mpe bajuge te yali privé bosala ngo o bandeko tout d'abord mwasi oyo aza mobulu lokola la brine jamais de la vie akokobima na proche ya jani moko kaka boluka bamisusu baza mpe na matanga wana ngamu na oloba na bino nayebi yango banda bomwana kaka te ntango nga naza na couple te nayebi yango banda bomwana yango naboya libala eyali le plus dangereux mwasi ya mobulu akokobima na papa na yo mwasi ya mobulu akokobima na leki na yo to ya na yo mpe yo mpe oyebi na yo te famille ezokontinue bango mpe babimaka mwasi ya mobulu akokobima na voisin akokobima na marchand de légumes akokobima na marchand de journaux akokobima na moto oyo akoreparaka bapompi akokobima tala mwasi ya mobulu surtout mobulu yango ya magoda mbongo alinga yango mpe matia yango na deuxième position liboso magoda ayaya keba surtout soki aza kutu akola na friki somo lisusu bana na biso bakola na poto wi ata lela magoda makokende na bwate akute na motu na beti eku direct bosila na bino lobi boyebani te me baoyo bauti afrike bayawa akende na bwate babeti magoda zongi na ye lobi bayebani te esalama te akoka kutu te akende ye moko esimba te ata bakende na baninga akobanga loba mesana akobeta kaka na voisin la bri na boti na nani na voisin no akomisi nani ntaba voisin te alors boya koloba na ngai bon bolobi na ngai te me ntango ezobima na tiktok boloba na biso batémoignage moto akotémoigne eza ye moko apoa Janis akufi aoyina ne ye te atémoigne alobi bolimbisa nga nakende na ye nabeta magoda nabeta yango mpenza kitoko mwana wana nde bolobi nga mpe nayebi te soki yanga ezodépendre na mama mais bon zemi wana mpe kota ntango twakobeta magoda alobi oui ekosala bien epa na ye moko ekosala bien epa na biso te bandeko na moma oyo yo ndeko mobali ezolanda nga soki mwasi na yo ali mobulu to yo ntango bobalanaki oyebi oyo aza te soki azalaka mobulu yeba abetaka magoda na baproche na yo abetaka mpe kaka modeli kaka na bri nazobeta bakolege ya mosala akoloba kutu te na mosala magoda na poto ndenge ebetamaka ata nga na vi na nga nasala te bon nasala meleka 500 jours te me nasala ndambu apart kimaneke mpo kimaneke nakomona yango mosala te
nakomona ngo distraction ate bana kofutanga chaque semaine ba 2000 euros mais nakomona ngo distraction poso na kei lundi tosali ba entraînement ba défilé mercredi na vendredi peso na silisi kuna mbala moko na ke sport pada bana osala sport eza peka place moko pembeni na bisika na bana osala entraînement ya kimaneke siko ba défilé to bana osala ba weekend ta mosu vendredi samedi ta mosu petit dimanche na botel na basala minene ya bekole mpo na yaki maneke professionnel te amateur yango bana ofutanga ba 2000 chaque défilé alors bandeko wana na omona ngo mosala te yango na kontaka wana te mais mosala normal na kokisa 500 jours te sikoyo na chaque mosala oyo nakende en tout cas basi tu ya mabala balai kuna so baza 10 4 ka badoba bango te na mosala 6 badobaka kaka na bakolege ya mosala bakolege mosusu mpe bayibi babetana bango kara to chef ye moko mpe azodobe badobaka mpenza namona ngo me na France awa kuti na Autriche moto batiaki oyo azodobe mingi ngai epui basi oyo batiaki ngai na odobe wana oyo ngai ndeyaki lokuta yango mpe basi yango mpe bana bango bakabwana mibali te moko akabwana mibali mibale babala te bamike moko alaki 21 moko 24 ans babala te sikoyo moko aki na 30 abala me bakabwana wana nde ngai bakoselaki nga ata bayaki basi ya bato te me bakoselaki nga me basi kuna wana sikoyo mpe mindele lidobi na mosala pamba epui nga banani bakoselaki nga bana mibali te mpo nga nazalaki elia navandi na bana mibali nazalaka mpe na bana basi aire tu mpo tosaka na bango toliaka na bango mpe bafruit banini na hôpital mpo na hôpital bato badoba na ndenge osakana te koleka kutu bamisala mosusu mpo bozalaka babisika ekangama bozalaka mprivé temps ebele nga basi wana bakoselanga makambo mwasi mosusu akosiki oyo nadobe bato oye batuni ndenge oyebi alobi mpo adobaki nga moko mpe yango mpe nalongwaki mosala kuna na ngai nabeta mpenza ata 4 mois ata kutu inane na mosala mpo na mosala ngo na hôpital tosalaka na biso te me kaka na 2 mois batianga na dobe 2 basi 3 basi de mpe nazoloba boye bakotraduire bango mpo mwasi mosusu aka mpe pembe na bazairwa mpe bamindele batraduiraka makambo nga nalobaka mpe na dossier oyo nalongwela mosala batiango mpe bongo mal comportement asalaka mor na bana basi na mosala histoire vrai do makambo ya lidobi nayebi yango mpenza très bien libala yali le plus dangereux yango bato bana couple babenga bango baresponsable sikoyo biso baoyo to na couple te bafemme sele na bahomme sele tomitia titre biso moko bairresponsable eza teke balobi to ya bamalédicaire toali bairresponsable
libala esengaka sacrifice mpo na bokontinue kozala eya sacrifice eza bote te oyo alaki nango eza mpe coup de foudre bozwa te mpo wana tu esilaka esanzaka to ebakisamaka to ekitaka mpana ngai parfum de bonne odeur aya kokonfirme so azali parfum de bonne odeur mpo mpana nga nayebi na ndenge nalandi parfum de bonne odeur azali parfum de mauvais odeur maintenant na confirme te soki natali mwasi yango la brine modele ayokaka mokosa mpa na ye eloko ya liboso eza magoda eya mbongo te na afriki wi eyalaki mbongo na magoda mpo ayebi ke mpo pesa boro na bapesaka mbongo me ya bana kozwa mbongo na bilengi nde bomonaka bafi mosusu basalaka kindumba surtout baobaka bana klase ya basalaka na mayele misu basalaka mpo na mbongo kaka te mbongo na bilengi pamba te ayebike na kosala nanga mingi te baobeyanga na telefone na internet balobi tala moto oyo osepeli na ye akofuta boye d'accord oyo bobengaka bagogo guerre ake ata mwana mwasi oyo tosalaki na ye babanda oyo balolobake na bimi na ye ye kutu moto apanza mpenza sango ke ngai na bima na ye peti wana mwasi atalaki na 24 ans ma partir ya 18 ans sa travailla gogo guerre eloko banda koloba nanga tout le temps wana tala na mosala oyo bazofuta biso 1600 ntango bakolongola yango etikali 1400 ntango bakolongola bempo ntango moso 1350 ngai na banda kozwa soki mbongo moke par mois 4000 euros wana na yana na 18 ans te sikoyo natika mosala yango mpo nalobi tikaka nasala mosala oyo mosala wana mpe nango na ntina te na ngai na kamwe nalobi osala yango alobi bon kote nini na libanda autriche alobi te awa kaka me na province moso mosika na vieni te nga bien ok yango namoni yo mpe modele mpo amemanga mpe ti na ndako na ye nga mpe su nalekisa na biyango oyo na ndako makambo to bien boye ko donc oyaki ya mbala moko na mbongo ebele ko donc oza mpe na mbongo ebele na compte alobi na ngai donc ye ndenge aza wana asala mpo na magoda na mbongo siko atikili mbongo ebele me magoda aya nango kaka posa yango akoselaki nga makambo na mosala po afunda nano bafi mosusu aba naotambola na nga apanzi nanu mosala eke ntina badoktere ntina bato bakipaka sekretaria ke jo oyo na 2 mois adobe 3 basi ya liboso nga moko ye mpenza moto adetruire nga me ntango nakei na ndako ne tala ndenge aotielanga biloko ya kolia bo biloko talambaki te babiloko ya kosomba moto azala deja gogo guerre bandeko nasukisi awa la brain en tout cas adoba bato ebele adoba bato mosusu kaka ya mokolo moko baselani moto yango akimi ye moto mosusu mpe abimi ne 1 semaine moto yango mpe akimi ye to ye mpe alobi koya no lisusu te bato mosusu mpe ya 2 semaines bato mosusu mpe ya 6 mois neti bajunior wendo baledi ye bashini ye bake na bango bato mosusu mpe bakangamba lokola bantaba
baboti na ye lokola garso wana bozoloba bato mosusu mpe bakende bayaka bazongaka lokola parfum de mauvaise odeur na mosala kutu koloba te la brine nga contre la brine te nazolobaka oyo azali seto lokola jani ake na ye atikali mpe libre nga azokonte libre po ye moko mpe azokonte libre alobaki awa mokola ebembe naza na mobali te yaya botika ngai natala jani botika natala cor alors aa na mobali te nakoyine nini nakoyinela ye nini awa akomi libre bongo ntango mosu akosunga nga mpe na magoda du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.